Tomona maman au pousse na boué. Voilà Tomona, je crois bozo ba image. Entre porte les arbres. Fungole la biso comme ça tokota awa. Tokota bon. Voilà. Porti ya Coco Madera eza awa na bandel sikin na asolongo. Bilamba bandeko sokola passé bilamba. Siko tanga moni eloko ne sali miri. Eloko nini? Miri tanga kwei pu maman wa kimi awa ko kimi avani na kiti. Oh beton kute vandeli awa. Tanga vandeli a petit frère. Beton. Oyo. Beton oyo kwelele awa. Petit frère na biso mo bo aya otombola kokite ba bengi mibale ba otombola batala awa. Otala kutu awa te. Eza somo. Après awa na sima awa. Biso kutu olela awa. Elo on est salimo abi. Na ebelo moko te na tala likamba mutu te. Biso binzambe kaka sala. Obanga te ngande mdalo bana bango kende na bobila dawa. So okende na bobila dawa bango ndeni bakipa makambo ya biloko ya makolo na nini. Ti ba yokende ngande to ju taxi. Bango bakoti biso to tikali na ba. Tire mutu keza. Yana set. Est-ce que bo moni pe mutu wa bande ko poussa ngo? Chauffeur wana kuti yemo kuti ne bazaki yemo babete ke mabe na bana quartier. Chauffeur bakangaki ye na bato bazali na kati wana siko mukola mutu kakuta zo yao bo pesa ngamo na provenir ngabi o yo so loba wana pesa me akufite soka kufaki mais maman yo lelo ngo sala wate so na zo loba bongo po asa 35 na ngana kanda wana nyoso ezamba suka ko meka suko loba biloko wana ko silika makasi bazoloba que Coco Madera na eta komi nango eza batrike yende tolobaka en fait Coco bayebi aza combattant o abundi ebele pona mboka na biso mais basimbisi Coco Madera touche oyo ba combattant nyonso tu bazali koloba lelo sango ebimi bongo yo za mama oyo bofandaka na Coco Madera en même temps bo participer na événement oyo elekaki lobby okoki koloba nini na ba combattant oyo batomboki oyo baza très fâché na likama oyo ezinde kona biso Coco Madera. Kubu yuyu papa forme Trésor Ngando papa yoyo les kings na kutani na jeune homme oyo na dible côté na ye lokola bato n'époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune les rois des blousons ase kaka na ye kaka o azalaka epe timide Marcel Socia kasi kolukela ye mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin i cavalieri Jansi Maya si forza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo bansele ebele bakomela soi Bona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi reste vainqueur Mère Pichu asi akangaka dina Moninga ya Brigitte Opelela Mama na Sarah Oh mambo L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bien, amis fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, vous qui préférez souvent cette chaîne YouTube www.Africa Elengi TV. Africa Elengi TV, tous la na kati ya biroté, tous la na kati ya plateauté, mais tous se déplacent à ceux qui ont cas d'urgence. Au moment où toute la grande équipe, tout se déplace. Alors lobby déjà, nouvelle triste, oh Zouaki ande on a biso Coco Madera. Oh boyebi ça fait un bout de temps azana Kinshasa. Atika Kipoto aye kofana na Kinshasa. Et après, je pense bien que l'image est tambolaki na ba réseaux sociaux. Comment est-ce que tout le monde qui ndekonabiso Coco Madera a panzanaki na niveau ya makolo na niveau ya nzoto mobimba. Donc ba image au bozomona. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement aux ndekonabiso Coco Madera? Les autres bisabino vérité sauf rien. Est-ce que et ça, il y a accident, il y a un Coco Madera. Il y a quand même des gens qui ont interprété que Ezalaki bateau bazalaki na sima ya accident, il y a un Coco Madera. Et ça, balobi que suite il y a un conflit mais les autres bisabino, qu'est-ce qui s'est passé réellement na quartier Bandal. Et comprenez en même temps que Toza na Libanda na quartier et les Toza na résidence il y a Coco Madera. Mesdames et messieurs, Toza awa na Bandal Siki na avenue à Solongo. Donc avenue au quartier Oyo, ils appellent quartier Onga na Zalaki, ba série pe Toza qui na Matrice Mélodie, ils appellent même pe à Patrick Mouyaya. Toza qui vraiment ensemble, ils appellent secteur avenue Oyo ngaipe na fanda pe moi ba temps et belé. Alors toza na lupango oya Coco Madera, toza vraiment awa. Ah toza na ndenga sima, mais to baluka pe liboso, bon mona pe place oyo makambango esalamaki. Mutu na telemine awa azandeti akobenga ye mama. Mama leki, ye azandeti mwana na ye ya Coco Madera. Donc ye azalaka na lupango moko na Coco Madera. Ah toza na ndenge ya sima, yango tozui awa poto sola vraiment les commandes de tous les partout. Oyo bobengi biso bolobi est-ce que eza accident to eza bakulu na bakati macheti to eza menace pour la politique pour eza qui combattante to eza makambo oyo batu balobi lobi po alobaki na Kofi Boye yango makambo salami yango biso tutuye ye akobenga Coco Madera mama leki azandeti mwana ya Coco Madera. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Coco peut se combo na yo se présenter yo na Coco Madera bozande ngeni? Combo na Coco na Coco Madera na benga ye mama leki. Mama leki na penda poke leki ya mama mai. C'est ça. Alors, likambo et salami awa na lingi juste na monio de jours en souci malgré Coco Madera à un hôpital, yebisa biso non. Et ça, il y a combien de temps au Coco Madera à Kinshasa? Au total, il peut y mission sur le lobby. Au yaki Kinshasa pour Nani. Au yaki RDC pour Nani. Au Zambo Kane, à un droit à Koya. Mais na quatre images, on a vu sur tout le monde, Nenge Azoki na Likolo. Batu ba lobby en haut, na ba façon belé. Ba lobby qui est un sous ces grenades, ba bois qui lié, un sous ces peau à finga qui kofi, un sous ces peau à zaki combattante, un sous ba koulou na ba kati machette, un sous ces accident en voiture. Na lingi yo oloba ya mwa muke oyo yebi po bozaka nenda kumako. Bon, les alliés grenade te eza pour communauté, ils ont des accidents. Accident en voiture yaki petit côté à ba voisin béton. Et là les lumières et puis au les lens. Donc c'est qui à l'hôpital ya hôpital camp. Donc après ça qui mire mu Congo ou bien fane na ndenge ni po to moni na pompe pembe na banda passer ma polo. Debout. On passer ma polo. Petit voisin, mire, et là les lits sont mire. On est arrivé à heure. C'est vers 21h. Donc 20h à 21h. Donc bon, on est déjà pour là. Voilà. On est pour là. Les accidents, l'unité, ils ont des accidents, petit mire à voisin, et ils sont comment pour battre moins suspect, comprendre comment mbala moko et dans le pango wana mususu te mais ezibino mamo béton et puis kakaye et puis somo na likolo
et lesquels bato bakomo lo bango na ba façon o mutu azo comprendre les problèmes bato lo baraka bato lo barana bango kaka o ba lo bana ninga bien o ba lo bana ninga mabi bon ba ko kanza ndenge mo ka ye o ko kanza ndinga malamu ye dega mais accident fait accident donc mutu nyoso asatanda kana muti tout asatanda kana muti na ilo mo pa ya donc c'est accident tous on a baninga mabete wali yamana. Est-ce que vous faites un message ni na kontambo cannabis ou type accident le lenge ya bo est-ce que c'est une bandolanda un voiture wana ou bien akima qui franci là qui ou bien ni poto to kamo biso tout ndolo bi accident mais mba mo tout type béton et coller les aiki ndenge bon bari place à utaki baba ndaki pe pour la taille sur le montage alors que sur place à utaki pe ba voilà après c'est autant mazo mata dans ndenge pe perdre contrôle merci to les calendriers liboso to so pe ba mama balo ba total pe place yango ndenge ezalaki. Mesdames et messieurs, voilà toza toujours awa Martin Engi double vitesse affichée tozo ba image na ndenge liboso total ndenge esalamaki. Merci. Allô, son. Mesdames et messieurs, voilà, toza awa na Bandal Siki na Asolongo, place Oyo, accident, tope grenade ne bolobaki, tope bato machette ne bolobaki, tope makambo bolobaki ya kofi toza awa. Mutu na mutu alobi on a ndenge na na façon na ye. Mais biso tellement toza bato tozara na média, tolobaki to koma sur le terrain. Poto l'aksabino pe réalité tout na pe ba voisine tout na bato pembeni pona koko madera parce que bato belé na niveau ya poto pe ya awa ba moni yango clarté lokola koko madera azalaki combattante abandaki koloba bato misu ba obi eza batak azan ba problème na bato yango ba tricage salami bato misu ba obi eza accident normal abandaki ko sukola bilamba na sima awa avec na pompe voiture ekimi ba moteur bandolanda ekimi tuti après epanze likolo toza siko ana mama to utozwa ndeko na ye tozwi pe mama zali mbote mama mbote mama kombo na ona niolo ba mwa makasi ya mama bébé oyebi koko madera bien leki na ngai mwana mama leki na yo mwana mama leki na yo alors toza awa place oyo na sir bandeko bele ba mona ya likama o ezuye apanzani mabe somo pasi pe mawa moyen kota les athées na lingi oyebisa biso éclairci biso batu balobi belé na kombo na epo na makambo oyo est-ce que problème nini oyo ekwei awe buki mir biso tout sutuki apanzani makasi bongo problème ya kité yele ka banda suka bilamba na pompe avant ki na pompe wana suka bilamba vati wana uti bo soke bo maki mutu kuna tutaki mutu kokima ye na vitesse wana a perte de connaissance ale mbala moko baluki akota tanga tuti mira va vaser ye loko avana na pompe mira wana kweli chance neti nzamba akimisa kebo poso akimisa kete elingo kweli na mutu nde na minute to bayati ka nzamba lingaki te a permettre ngo te nde azonga sima brique kweli na makolo donc misuni pena makolo bapota nde azokia makasi batu balobi eza batu misu balobi non c'est comme si poza combattante yango makambo wana esalami batriqué ou bien po alobelaki mutu mabe musicien moko ou bien eza grenade misu balobi eza makambo politique nayebi te mama tant que yo ozali mama na biso nyonso est-ce que quelque part moi problème moko te ezalaki wana ana problème te madela asolaka bien na mutu nyonso eza mwana mokie eza mokolo asolaka kitoko eyakaka accident ekwei yango wana kasi ana problème ya mutu te ndenge avandi wana eya accident eyaki ekuti ye soki ayaki na problème ya mutu leko na miniti oyo nde toza na ye te mpo na quartier madela ayaka bien na mutu nyonso na toyoka mpe te bato baya o asali bo mokolo moko te banda akola na bandi mosala na franconete ti ndenge akoli akomi mwasi monene wana toyoka ye na problème te likambo moko eyali te eya accident eyaki kaloka nzambe apermettre yango te atiaki liboko te moya koma na place baninga basukaka ezali te
yango nzambe abikisi na minute oyo toza na hôpital ya Kankoko. Est-ce que évolution nango ndozomona po na image eza somo vraiment mama okoka kolia te po image ya bongo bozwi mpe temps bofandisi na kiti olakende hôpital mbala moko me bato bafilme azwi te kofanda makila ezosaute ye moko mpe azotala yango. Est-ce que évolution nango eza ndenge nini? Azwaki te ya kovanda mpo aboyaki vaza amema ye na jeep. Voilà. Na bani baleki bayaki bango ni vaza amema ye na jeep aboyaki jeep ya vaza aboyaki komata yango yango nalobaki na komata te ntango na ye na bina eleki nanga ka oya nango oya mabe nzambe esali atie liboko zwa voiture okota biya na kokende bokangisa voiture bakangisi voiture mpe ti bakokotisa na ndenge akendeki na minute ya na hôpital ya Kankoko bayambaki bango bien basoigne epota ndenge alwa na batie babani na minute ya na mbeto hôpital ya kolala. Azoki place na place azoki makolo misunyo makolo elongwe awa pena pasoki minene misunyo elongwe. Est-ce que bato mosusu mpe bazali oyo bakoloba ye mama pusana kobanga te? sango na poto bakombata baza kosilika makasi bazoloba ke Koko Madera na eta akomi nango eza batrike yende tolobaka. En fait Koko bayebi aza combattant o abundi ebele pona mboka na biso mais basimbisi Koko Madera touche oyo ba combattant nyonso tu bazali koloba. Lelo sango ebimi bongo yoza mama oyo bofandaka na Koko Madera en même temps bo participer na événement oyo lekaki lobby. Okoyi koloba nini na ba combattant oyo batomboki oyo baza très fâché na likama oyo ezunde kona biso Koko Madera. Voilà, wana question batuni yo mama. Yango wana na oyebisa bango ba leki place bali bango nyonso. Nga na mukolo na oloba to banga nzambe. Baya na kimia. Koko Madera mutu asali likambo asali ebo alandi ya menase te. Banda ya kisasa na toyoka na biso te. O mutu aluka ye na boye o mutu asala boye te tomona te. Eya kaka accident kweyaki. Baza na kimia basala trouble te tolanda mutu ana na soe ya mbeto hôpital nenga kozwa traitement kasa kosolola akolia. Voilà maman, est-ce que na ndenge bon to tika yo na ndenge azali combattante, est-ce que mon problème ezali quitté na si obande koyoka pe mo bataki ya ba musicien na biso par rapport bon tolo ba mabete po mutaza na pasi moi tolo ba mabeza te mais to tuna quand même pe mituna. Est-ce que obande pe koyoka yango mo problème moko monsieur Koti Kofi na kati mo babiloko mo wa bongo na koma nzambe to banga nzambe nde to sambe na yoke eloko wana tamsu yo za no penda branchete na mon internet. Merci Nasine chef okota biso na kati tomona mama opusa na boye. Voilà tomona je crois bozozo ba image entre portes arbres fungole la biso comme ça tokota awa tokota bon voilà porte ya Koko Madera eza awa na bandel sikin na asolongo toza a vraiment bafungolela biso bon comprendre banda accident salamaki et porte comme moi il faut pas foxer yango po bafungolela biso je crois bon mon ande ba foxer yango banda accident salamaki mon problème moi il faut pas foxer yango po to laksa bino image ndenge ezali bazo fungola bozo mona porte o lupango accident salamaki awa netoza awa bazo foxer yango banda accident salamaki ne porte et bazo meka un peu ko fungola donc voilà donc biso il faut to ko matina suka ba fungola porte vraiment to mona to laksa voilà ba fungola biso porte to kota na kati Koko Madera aweza epana ye place accident et utaki ko salama o batu balobi na ba façon nyonso mais yango biso tema toza batu ya terrain tolobi non toya tozwa voilà mesdames et messieurs bomoni pompe yango robinet bomoni yango place oyo balobi Koko Madera abandaki ko sukola makolo ezaki place oyo et comme déjà heure ya kolala vers 21h
azo passer ma colonie ndezalaka moi si maman yo il faut za la boue sauter boue azaki wa azaki ko sokola bilamba ya ko bilamba bando ko sokola passer bilamba siko tanga moni eloko ne sali eloko nini miri tanga kwei pu mama wa kimi awa ko kimi avani na kiti oh beton kute pandeli awa tanga pandeli a petit frère beton oyo beton oyo kwelele awa petit frère na biso mobo aya kotombola kokite babengi mibale ba kotombola batala awa otala kutu awa te eza somo après awa na sima awa biso kutu olela awa elo ne salimo abi na ebelo moko te nazala likamba mutu te biso binzambe kaka sala obanga te ngande mdalo bana bango bokende na bobila dawa so okenda bobila dawa bango nde bakipa makambo ya biloko ya makolo na nini ti ba yokende ngande to ju taxi bango bakoti biso to tikali na pango. Donc tout le monde a peine à image bozé bise fanda zo kokate émotion donc azabi atema kana makasi ngabi telema soki so ika mukuwa mais le to zane boete mais to memete mais tu sais atema ki mo bimi na porte ti ende akomi wana atelemi pe to zo transport akota to kitse ku taxi ba to so kele kitisi bato po ya kota kende mama mutuka oye tuti oye provoquer accident oye za wapi voiture mutuka eza yana set est-ce que bomoni pe mutu o bande ko poussa ngo chauffeur wana kuti yemo kuti ne bazaki yemo babete ke mabe na bana quartier chauffeur bakangaki ye na bato bazali na kati wana siko mukola mutuka kuta zo yao bo pesa ngamo na provenir ngabi oyo so loba wana pesa me akufite soka kufaki mais maman yo lelo ngo sala wate so na zo loba bongo po asa grand scène na kanda wana nyoso ezamba suka ko meka suko loba biloko wana te e bo poni bo meme chauffeur na la police temba la mona quartier bo bandi ko bete yati to ketika na la police de ba yako soye amanda ko kimati au kima yako kima na quartier hotel o sika madera vanda ka yako kima te photo l'exa bango keke o eza quartier madera to le chauffeur l'air tuti après malamoko abandi ko kima bato bamonye balandi bakangie bakangie babandi ko bete après la police est moi il y a un secours de Québec la police bien pour vendre vite que tout aller bokende zo ala kuna makamundenge ezawana tiba yo za police. Voilà, est-ce que ezaki eloko moko onde bato ba préparer kango te et salama eloko ça pour déjà maman moko déjà ko pese lycée nabi au moni ndongo za boy oza na komba mo boy o sala accident kana mingi te abi et salama te abi o accident moko esamela yo ya makasi l'équipe ko 2 jours et l'équipe 2 jours 3 jours yango yo sala est-ce que le chauffeur wana va attendre déjà sur PV azalaki na nini kwiti azane mécanicien donc mécanicien pamba andoko bongisaka donc wuti nango déjà na kitambo kuna titi mutu bazolanda na moto telema ta ko telema eloko wana te. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, bomoni lupangu ya Coco Madera, toza awa na bandal sikin na asolongo. Bomoni nasi bozo ba image place azalaka. To salaki na ndeko wanezaki na sima to baluki liboso place makambu et salamaki ba image nyonso bozali komona ezali ko circuler partout dans le monde. Donc place salamaki bilamba abandaki ko sukola yango babi ba toucher yango te. Etikalaka boye. Bomoni pe pompe ndezali makila bon moi kuto loba nani ba misuna njoto na etikala ki wana merde merci na botika carte to finir 5 bolo oleki OK et voilà OK
Omoni Sigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.